ezali ntango nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ekangami bango mibale batikali kole bao se détaché lisusu te nde yango tobenga yango syndrome du pénis captif ezalaka mpe na baminute moke ekozala baheure mosusu mpe esalaka bajour yango na fosenga baminganga batala mpo baede bango base décoller yango wana nde syndrome du pénis captif nzoto ya mobali ekangami na nzoto ya mwasi eyokoka kobima lisusu te. Docteur Jean-Michel, eloko nini esalaka te nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi ntango bazali kosangana? Eske ezali na maladi, ezali na eloko moko ekotinda ete nzoto na bango ekangama mpo na ndenge bakangami ndenge wana eyebani ete ekotaka ebimaka me sikoyo soki ekangami bo eloko nini ezali kotinda ete nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi? Nasepeli ndenge olobi ke pendant bosangani ya nzoto esalaka ke ekotaka ebimaka mais na moment ya syndrome du pénis captif ntango ekoti en profondeur soki bamisuni ya nzoto ya mwasi esali contraction donc c'est ekangami alors ekangi mpe na nzoto ya mobali oyo eza ya kotelema makasi et puis mpona esalaka no ebima ekobima lisusu te bakokangama bango mibale point d'union na bango ezala nzoto ya mwasi na mobali nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ezobima lisusu. Phénomène eza lié na élément moko babengaka contraction ya bamuscle ya nzoto ya mwasi yango wana nde explication mais sikoyo comment bamuscle ya mwasi ou bien misuni ya nzoto ya mwasi ekangamaka c'est pas parce que nzoto ya mwasi so ekoti na kati ya anxiété makasi ou bien ekoti na kati ya kobanga makasi ekoti na kati ya moment oyo aza calme lisusu te aza agité nde ekomaka keno etindi réponse na bamuscle et particulièrement bamuscle ya nzoto ya mwasi ekangami makasi ekangi mpe nzoto ya mobali oyo eza ya kotelema. Docteur tozali kosola pembeni lobi mingi mpe otala boye nzoto ya mwana mobali soki eza vraiment na posa makasi okomona mwana mobali mosusu amelaki ata bakisi biloko bato baya mibali bamelaka oyo esalaka nzoto na ye ewumela ezala ya makasi ata pendant des heures ekwea te elemba te eza bongo ndenge oyebisaki nga nzoto ya mobali surtout oyo bakendaka libanda bazalaka na tendance ya komela bimelamela mpona koimpressionne kobangisa mwasi ya sika kopesa ye souvenir ke abosana te yango na bamelaka bimelamela wana nzoto ya kotelema ezokita lisusu te parce que na moment ya syndrome du pénis captif soki nzoto yango elembaki ekobima nango mais comme amelaki biloko ya kotelemisa nzoto pendant des heures lokola mwasi misuni ya mwasi ya nzoto ya mwasi esekangi ye mpe akotelema akobima te. Mais docteur tozali mpe koloba oyebisaki nga lobi mingi phénomène wana esalemaka kaka mpona mwasi na mobali oyo bazali kosala barelation ya kobima libanda ou bien mobali azali mobali ya bato to mwasi mpe azali mwasi ya bato sikoyo na kosangisa nzoto wana na ndenge neti ya koyiba nde phénomène wana vraiment ya pénis captif esalemaka. Wana eza ya solo kaka ndenge nalobaki esalemaka na baka nyonso ekoki kosalema mpe na mwasi na mobali baa na relation normale ya ndako ya mariage mais pourcentage ya baoyo esalemaka kati ya ndako eza moke comparé na mwasi ou bien mobali abimi libanda na mobali ya sika mobali ya kotriche ya adultère yango wana esalemaka mingi misiko explication pourquoi esalemaka mingi na bato ya libanda. Premièrement ezali mpona na ntango mutu azoyiba mutu wana aza na bobangi baya kokanga bango ainsi de suite et matisi to ya anxiété ya bobangi alors bobangi wana etindaka keno cerveau etindi message na bamuscle nyonso ya nzoto ekangama et puis na ka oyo
muscle ou bien misuni ya nzoto ya mwasi ekangami ekuti nzoto ya mwana mobali ya kotelema makasi na kati kuna nde ekangami esali ekapte ebloke nzoto ya mwana mobali. Deuxième élément oyo esalaka ke non pourquoi bato oyo bakenda libanda eza parce que avec oyo babengaka ke non eloko ya sika oyaka nango na robe ya sika etindaka motu azala kosepela na esengo moko boye. Siko nzoto ya sika esalaka ke mwana mwasi oyo akandokanela likambo wana akutani na mobali yango akodevelope phénomène mo babenga orgasme. Orgasme eza bosepeli na bosangisi nzoto epa ya mwasi. Na bosepeli wana etindaka bamuscle nyonso na bao bayebi orgasme po baexperimenta orgasme na bosepeli ya kosangisa nzoto bayebi ke ntango bakomaka na moma wana bamuscle nyonso ekangamaka na misuni ya nzoto ya mwasi. Non seulement ekangamaka mais ekotaka na vibrement ou bien tremblement. Baoka biso bayebi phénomène wana so baexperimenta orgasme ou bien bosepeli ya niveau likolo ya kosangisa nzoto. Alors tango muscle na moment ya orgasme ou bien misuni na moment orgasme ekangami na oyo ya misuni ya kati ya nzoto ya mwasi ekekanga mpe nzoto mobali oza ya kotelema ecrée phénomène ya syndrome du pénis captif. Nzoto na bango mibale eza collé et bakoki koséparer bango te bakokangama wana ti na hôpital nde ezalaka soni et puis ntango bakangi bango bongo bon ok il faut baluka moto asalisa bango bobangi maki lisusu makasi elmaki lisusu makasi bobangi wana nde siko entraîné mpe ke non nzoto eza ekokangama ekokita te parce que phénomène oyo etindaka ekita il faut calme ekota. Est ce que bino baminganga boki kopesa lisungi na couple oyo soki bamemi mwasi na mobali oyo bakutani na likama oyo ya syndrome ya pénis captif eloko nini bino bopesa bao comme lisungi? Lisungi wana eza na ba deux niveaux. Lisungi oyo ekosalema na chambre oyo bakangami avant babima mpona soni ti bakende na urgence na hôpital. Alors mpona bato bazoyoka biso bakoki kosalisa bato wana lisungi ya liboso eza kokalme mwasi aza na anxiété makasi soki akiti kaka kimia ekoti na kati ya psychologie na ye nzoto mwasi mpe ekose décontracté ekolâche. Docteur soki neti bazalaki na kobanga deja bakangami ndenge wana kokitisa ye neti korelaxe donc kokitisa ye motema mama vanda kimia makambo nyonso ekoleka malamu nde bongo bato basengeli kosala ndenge bato basengeli kosala mais généralement esimbaka te yango wana topasaka na deuxième étape. Pourquoi esimbaka te faut na expliquer parce que mwasi oyo imaginez bakangi bino wandoyiba mutu mwa libanda akoti mais kobanga emati lisusu makasi ata so yo bino na kojuge yo te zala na kojuge yo te na passer na yo na kojuge yo te akokita te. Alors yango topasaka na deuxième étape soki mutu aza na mwa expérience ya kokotisa mosapi na nsima ya mobali oyo tobengaka toucher rectal akoki mpe kosalisa bango na ndenge nini so okotisi mosapi na kati ya nsima ya mobali nzoto ya mobali ata so emelaki nyonso ya baaphrodisiaque ekokita soki mpe ekiti ekose détache. Eza phénomène eza mécanisme ya urgence na avant bobima na soni tina bopito. Alors soki wana mibale esimbi te fo baya na couple kaka ndenge bakangami wana bazipi bango liputa batie bango na mutuka parce que kofanda mpe bakofanda te bakolala kaka bongo balalaki ti na hôpital. Na hôpital médecin okoyamba bango première chose akotuna est ce que bosalaki boye so ayebi ke bosalaki toucher rectal donc okotisa mosapi na nzoto ya mobali na nsima eke bosalaki yango esimbi te akoki komeka kosala yango lisusu soki esimbi kaka te nde apesi